Mouais, je vous aime trop, 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 mes members. Mes members, je vous aime trop, trop, trop. Donc, yango, faut beau s'abonner. Beau s'abonner na YouTube na nga na koma i get i ça na YouTube na ngai. Donc, ok, au s'abonner, donc, au subscribe. Et que ça nga très bien dans ce là tellement ma casse, tu vois. Donc, après, beaucoup au like page na nga ya Facebook. Na page na nga na koma i get i ça Zuxenit brightly au like page wana ekosala nga tellement ba vrai bien omoni makambo nyonso ebandaka nase. Tu vois, lelo naza na eloko monte donc bo soutenir to banda nase to koma pe neti kosala lokola baninga mosusu kwa tomona ba rai basala oya bango balangi nyonso to basala oya bango bazo expliquer mambo ya santé parce que c'est important biso pe na lingala soki eza esala vraiment ba vrai bien. Tu vois, et que ça en bien sûr, beau s'abonner massivement na i get ici ça na YouTube. Lobi bon mon appelle comme appelle na caméra, pour comme appelle munene pour batu babenga babi i get. Total à la télévision mais grand ils ont manqué je te sali Esther ma copine ya. Écran ils ont tellement qui est bien te. Ceux qui besoin s'abonner, bah abonner bah comme ebele. Na koluka caméra pour ce que vous avez vraiment un écran mounene. Tu vois, un écran ce que vous avez mounene. Et que ça tellement bien, ils ont débit comme ça, bon, on a comment tiens vraiment schéma pour expliquer vraiment très bien la lingala ya bakanja penza ils ont kota kuna na bakanja. Yeah, et que ça tellement bah vrai bien. Beau s'abonner bino nyonso. Na i get i ça na kati ya YouTube. Et que ça langa bah vrai bien. Ah, beau like page nanga. Na komango Zuxenite. Brightly pays c'est ça. Ngamoko naza uget. C'est vraiment très bien. Et le monde est comme ça un lobby. Lobby na le kabuna moni vraiment mutu moko. Afinga mninga. Alungba kuna tele longiloko la Mésopotamie. Yaya. Ondo finga mutu longiloko la Mésopotamie. Pona nini? Osala na mutu to botana mutu te me yo ana ko finga ko tangela batu makomi na mabunga so batangi ya yo okokoka eza pamba te nzamba aloba ke ozolongola pai na miso mninga e ya yo moko. Tu vois, okotangela muninga ba makomi ba mabunga ebele o ya yo moko okino finga mutu vraiment elongi lokola Mésopotamie. Ah, biso tout est Mésopotamie, eza nini? Tokeba eza berceau de l'humanité, hein? Toujours dans l'histoire où il y a l'Égypte, tu vois. Donc, comme Mésopotamie, tu as vu qu'ils ont terre entre fleuves. Donc, ça veut dire quoi? Ne longa mutuana ndenga finga ki donc azana awa lipom, koto adenome, koto yo abcès. Koto yo donc bibon, tu vois. Donc, il y a un ozo finga mutu bon ba fibrome, ba bibon, ba abcès, ba lipom, ba torsion, tu vois. Ba contusion. Bah, entorse. Ce n'est pas bon. Il y a les autres bela mambamtuya, les autres bela nini, les autres bela motema. Motema eza nini? Biso tout est que motema, oh là là, eza organe boye pour na âme, na amour. Ya liboso ya mwana nde to ebeli po ya onde eza âme na biso motema. Tu vois, na amour. Tu vois, mais ils ont se communiquer na cerveau. Tu vois, là-bas qui cerveau, ils ont centre et nuance. Ils ont se communiquer na cerveau, na schéma neurologique, tu vois. Donc, ils ont se communiquer na schéma neurologique, na voie vasculaire, na voie hormonale, tu vois. C'est ça. Donc, côté moussous, ils ont ça, là, qu'ils sont vivre, tout ça, parce qu'ils ont pompé makila na batisi nyonso ya nzoto. Motema et pompaka makila na batisi nyonso ya nzoto. Tu vois, il y a donc tobenga nini schéma circulation cardiovasculaire. Tu vois, il y a tobenga bon oka mo cardio eba ke motema. Oka vasculaire eba ke ba vaisseau. Ba nerf, ba artère.
Tu vois, pour makila et les cas, courant et les cas, et ça la moi bien, tout ça l'indé, tout ça la boy quoi. Ce que mon thème est la ouais. Anatomiquement, mon thème, selon anatomique, donc mon thème est la 4-4 na c'est sternum. Oh, sternum, ce qu'on a 4-4. Côté au estomac. Na 4-4, on a mon thème est là, ce que azoma partie qui est côté à droite. Tu vois. Yango mona so mutu asali arrêt tosala nini tokompresaka na 4-4 tokompresaka na droite to na gauche te na 4-4 nde tokompresaka mpo motema eza na 4-4 na sternum wana ozo comprendre nga bolanda très bien tu vois mutu mosusu akolobaki nazoka passe côté gauche motema esanga pasi ya motema te yaya eza na mambo mosusu kosinquiete te ke o motema bato te ndeko ye eza nango motema te peut-être kozala pe estomac emone baluki oke pesali mediastin ntina mokongo kuna tu vois donc motema te motu mosusu omona motema eza na droite motema eza na gauche na yoka bona motema nde apusana moke na côté ya droite mais aza na 4-4 tu vois motema aza na 4-4 siko ndenge nini asalaka role na ye eza ndenge nini motema osala nini akozwa makila oyo eza non oxygéné makila oyo eza na mopepe te akozwa ngo wapi ere azwi makila eza na mopepe te amemi yango na baoreillette toza na baoreillette mibale toza na baventricule mibale toza na oreillette gauche na droite toza na baventricule gauche na droite siko nga nazo expliquer théoriquement quoi azwi makila oyo eza non oxygéné oyo eza na mopepe te amemi yango na oreillette droite siko ere na oreillette droite wana akozwa siko makila wana eza na oreillette droite oyo eza nango na mopepe te eza oxygéné te amemi yango na poumon ere amemi yango na poumon mpo na poumon nde mopepe ekotaka kuna nde torespirate eza na role ya respiration non ale ekotindika baventilation oyo tobenga bamipepe mopepe ere ekoya ekoti na oxygène siko ekoti na makila ekoti siko na makila mpo ekende siko na oreillette gauche bosaisir place wana nayebi ke bosaisir bocomprendre nga place wana ya donc place wana eza bongo makila ekende na batisi nyonso to ya nzoto donc soki ekomi siko na cœur oyo tobenga cœur gauche donc cœur droite na cœur gauche yango ekozwa makila oyo eza droite ezwi makila oyo eza non oxygéné amemi yango na poumon asouffle yango atia yango baoxygène atindiki yango mopepe ale atindiki yango sikoyo na gauche atindiki yango sikoyo na oreillette gauche na motema ya gauche mpo ekende sikoyo partout na nzoto mobimba tu vois yango bomona bato mosusu oyo baza na problème ya motema oke pompe ezokoka kosala bien te ya motema batiaka bango sikoyo bapompe artificielle akoma wana bakotia pompe artificielle pompe artificielle wana donc ozofima lisu lokola mutu te parce que soki motema eza te oza te me bakosunga yo oza na yo parce que ana poto médecine eza tellement évolué donc soki olingi bagarde yo vivant bakogarde yo vivant mais na biloko eza neti artificielle mais ce n'est pas bien pour nous les chrétiens boyebi ke eza bien te mpona biso bachrétien eza bien te kosala biloko ya bongo donc fo ndima donc na kati ya cœur toza na oyo tobenga muscle oyo tobenga myocarde nayebisa yebi nango mpo bato basufra yango trop na baki eza badiabétique tu vois yango na lobai so ozoyoka na poitrine côté ya gauche parce koloba no teke eza motema parce que kozala nango motema te parce que motema ezala nango wana te omona ezalaka na gauche te motema nayebisa bino motema eza organe ya âme na amour parce que ezose communiquer involontairement na cerveau tu vois par ma voix neurologique tu vois tout comme ça mais sikoyo na kati ya motema toza na cœur oyo tobenga eza cœur strié tobenga yango muscle strié muscle nango eza strié tobenga yango myocarde tu vois muscle wana tobenga yango myocarde nde biso na libumu tozalaka na bamyome nde tobengaka bamyome wana eza bamuscle ya badomaine ya libumu adometre sorry tu vois ya endomètre tu vois ya na kati ya utérus na cœur mpe toza na muscle ya monene sikoyo esala nini mpo ekóma na myocarde mpo ekóma na myocarde esala nini omoni banere nde na biso binoki eza banere neurologique banere eleka wana sikoyo banere esala nini esala nécrose nde nalobela toujours nécrose parce que bakozi ya baliwa bamort subite banini eza souvent banécrose wana tu vois nalobaki eza souvent baproblème cardiaque omona sikoyo motema yango ekosala muscle wana sikoyo esala nini banere wana na kati ya motema ekose boucher ese boucher ale
ezosala lisusu te ale kote mosusu na miskle kote mosusu ekobebisa miskle mosusu ya motema ekufi ekosala lisusu te miskle ya motema esala lisusu te ezovivre lisusu te oxygène eza te na kati ya banere wana oxygène eza te donc esali nécrose ebebi tu vois siko conséquence nango ezala nini ezala liwa conséquence nango ezala mort subite ekozala liwa mutu akovivre bongo te bomona parce que miskle ya motema ebebi miskle ya motema ebebi soki ocourir mbangu te donc na hôpital arrêt cardiaque automatiquement yango nayebisaka bato mingi baoyo balingi makambo ya basigarete batabaki baalcool cholestérol eza bien te cholestérol eza bien te po cholestérol eza na kati kuna tu vois donc bafimere eza bien te babiloko wana nyonso mpona santé bakoma yango mpe na nini na monene omona mpe bakomaka cigarette n'est pas bon babiloko wana nyonso tu vois donc siko avant motu akufa soki neti mpona soki tointervenir tokorécupérer motu bomona pourquoi parce que avant motema ebeba bongo ekoluka esala bafibre biso tu toyebi ena otiabo bozo comprendre esala bafibre comme kovibre motema comme kovibre motema moto oyoka bien te pou akwei na minute wana soki ozosala massage ozosala massage ezala bien soki tozocompresse mpo motu azonga nanu mpo bayeba kosala baintervention mosusu mambo mosusu mais soki aza kaka ye moko moto aza te dese liwa tu vois parce que motema ese contractaka involontairement biso moko tu toyebi okozala mpe bo motema ezose contracte mais oyebi na oteke motema ezokose contracte kati ya miskle ya motema toza na bavalve oyo ekofaire circuler makila partout na nzoto tu vois siko air contraction ezosalema eza na banere nayebisa binoke banere eza eleka wana ezosalema par électricité donc courant ezosala bongo yango moko sanke toyebake ezosala tu vois siko na o wana siko soki problème ekomi wana médecin osala ni médecin osenga yo osala électrocardiogramme baosala électrocardiogramme bato mosusu bakanisaka électrocardiogramme wana baosala ngo mpona babatima ya cœur oui mpona babatima lisusu ya cœur mais eza siko batala électricité ya miskle ya motema ndenge ezosala parce que ezose contracte involontairement wana eza na banere moto ezose contracte wana par courant électrique oyo ezoleka wana par banere nde nayebisa bino ke I'm so sorry yo kanga nayebisa biso